Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà la grande famille. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, ici Kezomélibino partout dans le monde. Bonsoir, Soki. Ezomélibino déjà n'a pourquoi bonsoir et voilà. La grande famille Kota aimé partager. Bon depuis il y a semaine, le lotoza lundi, le 8 juillet. Alors, bon depuis il y a semaine, na balandi nyonso. Il y a BBC Mpoï TV. Bande kona o zangi sate ko rappeler bino que BBC Mpoï, maman BBC a botama le 20 juillet. C'est-à-dire, natikali na 12 jours. Ya ko botama. Alors, onyon so ba sepelaka na maman BBC. Onyon so ba sepelaka peut-être na ba intervention na ngai sur les réseaux sociaux, na ba analyse na ngai tout comme ça. Vraiment, souhait na bino, vidéo na bino, cadeau na bino et kozala vraiment welcome et pas maman BBC parce que tout ça li famille. Voilà, Kota aimé partager bandeko. Toza toujours ensemble bandeko. Je crois bon moni titre bon moni pe photo ya miniature na biso. C'est-à-dire que non makambo ezali toza kaka wana tozo koba kaka na konager na kati ya monde ya artiste comédien na biso. Voilà. Famille Libota, shalom, shalom, shalom. Ici que Zomini Bino partout dans le monde. BBC Mandoï, vraiment. Gros bisous. Esika et Zomelio, vraiment. Voilà, Bandeko. Kota aimé partager. On est vraiment slogan abiso ya ko aimé na ko partager. Ceux qui payent Zambala Liboso, pourquoi pas ko s'abonner. BBC za ko invité. Yo ko s'abonner parce que au kozala vraiment dessus de biso jamais kuto ko yoka keno ya tata na yo ya mama na yo matake kitaki non. Toyer na biso ko ça la analyse lorsque to moni likamboza sur les réseaux sociaux. Toye to ramener savoir ya batu to telemeli ba anti-valeur. Voilà. Wana eza objectif na biso sur les réseaux sociaux. Alors, loko la pe congolais aza mutu moko ya lingande buso ba mingi et voilà. Biso tozoko baka na musala nzambe ye moko ayebi azopesa biso 2-3 vies toke nango bongo toko bunga pete sur les réseaux sociaux to ya koteka milimo ya kofinga batu jaja kutu. Alors na opesa nzambe merci na bandeko nyonso oyo bazo soutenir chaîne na BBC batu oyo nyonso so kaka chaîne nani émission moko ekoti mbala moko aza déjà na kati ya chaîne na BBC vraiment nzambe nanga pambola bino nga na zana eloko akopesa bino te na lobi kaka keno nzambe biso toza ko sambela apambola bino vraiment toza famille vraiment bozo soutenir donc vous la ingratité 2-3 personnes bo aimer 4-5 to mata malembe nyonso eza pona lokumu nzambe vraiment merci beaucoup nzambe nanga apambola bino. Voilà les péchés love bonsoir bonjour et les dinachou bonjour na bino bonsoir et ce que zomi bino pourquoi pas la Chine. Voilà. La Chine, bonjour, bonsoir. Voilà. Kota aimé partager bandeko na moi lisolo nanga. Famille Libota, les loto uta ki kota la 4e, hein? Je crois 4e épisode. Vous avez pas tâtonné tellement épisode de belé. Je crois 4e épisode total aquí. Le total, il y a 4e épisode. Voilà. Bon, mon équipe, on a toujours Nathan. Hein? Il y a le total, la 4e épisode. Nabiso, il y a film, il y a armée de guerre. Vous, bandeko, je vous dis jusqu'à présent, nanou na comité. Franchement, nanou na comité. Parce que film, oh, il y a armée de guerre. Façon na zomo na guerre na tableau nyonso. Bandeko, je vous dis, nazo vanda tant qu'une femme, tant que mutu a réfléchi saka. Bandeko, parce que lorsque tu as kakosa analyse bandeko boka nisate que non analyse ezelo komoko ya facile hein.
yango bomona bato musu basala analyste bango baya kambala moko boyo kite matake kitaki ambrie batu pa lokwa batu pe bayeba ke loko balandaka na réseaux sociaux te bakumba na kapeka bongo. Alors nanina lobani nanina lobaki non lorsque to bima ko ya ko sala analyse moko vandaka ozoluka inspiration likambo eza boyo ke nango ndenge nini po batu ba comprendre yo. Mais na tali film armée de guerre bandeko na okoma kakate. Lorsque nazo ba na okoma te c'est-à-dire quoi? Bandeko trouble guerre na tableau nyoso na bandako donc au tala na le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est quel genre ya inspiration pesa ki moi so bandeko. Vous savez moi ngane naza boso vandi na nga pembeni naza mutu moko naza mutu ba sentimate ngai bato baza pembeni na nga ba yebi ke non bébé ça za mutu ba sentimate nga soki likambo eza oui c'est oui soki eza non c'est non et nga na flataka te puis ba flataka te na oyeba mba moko yo zo flatenga. Comme pour dire que bandeko to longo na non ki fanatisme ya koloba ke non naza famille liboto comment non. Donc Belleville elle me fait que épaté. Film oyo to suka na ngonde nini bandeko boye bisana nunga. Boko mina nunga na nini. Na ba commentaire. Film oyo ya armée de guerre to suka na ngonde nini nzambe na bomo. OK, donc naza confuse autour en anglais, naza confuse. Donc nazo komate na bi Seigneur Jésus-Christ. Yango Belleville azwaki inspiration ndeni ni ya trouble guerre na tableau nyonso guerre na famille nyonso kaka guerre na guerre. Daelina Davina ba ye pa mama na bango Léa papa Serge kuna problème alingi ba na wana te. Oh Yesu na ngai. Non, leso moko ezawa. Nga problème nanga na zoinga kaka na koma na film yo na suka na yoka na mona eloko Belleville ko pesa biso na guerre nyonso ezoleka na bandako. To si to comprendre que non eloko liboso to kolba que non to comprendre na arme de guerre ezanini eza ya oboti kotoyo relation esili oké kokota na relation mususu peut-être relation na okoti mobali na lingi bana na yote donc wana déjà eza mabe. Wana peut-être ngana rolo bakeno na komina nwana na mayele na ngana na suki na nwana ya koloba keno ezala kala ba risque peut-être ozaki moi si oso botaki na mobali mususu bana mi balé relation ekufi libale ekufi on se retrouver keno on se remarier lisusu et lorsque zo kende est-ce que mutu wana kondima yo na bana na yo tala Daelina Davina bazaki pa papa na bango kuna kimi ezate papa kuna pa bali mwasi donc tout autre bandeko okende vini kotoyo okende Naomi pas on nyoko la Poutine donc non tout oyo belle vie bafana papa lianzi bazawa bon matisana no ba focus nena olela papa oyo non akoma atikala kana famille bota papa lianzi papa ya Poutine na film ya Ahmed papa lianza koti na bakoko na likaya buna kwanga auti voyage. Ça c'est quel genre d'inspiration? Atolo bio sekate oko sekaka kanzambe nanga papa lianzi wana zokota na bakoko na e na siko otala Marie na binzambe nanga botaka nde na zambinga mulaibu nakenda obota na mutote. Franchement, non. Famille Libota. Boza makasi. Filmo yo. To simba na ka loboko. To talaka gera ngoko nesokende. To taka kuna gera ngo ezokende nzambe. Pona okokate. Sikoyo. Naomi a profité Poutine, Naomi a profité Poutine. Voilà. C'était juste pour nous repérer ça nani pour ça wana ya filmer to continuer kota filmer total ndenge belle vie a osuka na makamune oyo ya arme de guerre to mone osuka wapi guerre to mone ko suka wapi sikoyo yango na lobaki faut passer na bike non film à belle vie okota la premier épisode deuxième épisode troisième épisode okozwa idée te ya ke non film ko si la boy
soki na kosi bokomelanga na ba commentaire po ngai kutu nde naza boye nazata na idée ndenge film esila te lokuta mabe nazata na idée te mais il y a d'autres films oyo otali boye premier épisode deuxième épisode oyebi déjà suka film oyebi suka film armée de guerre oyo akomelanga po biso nyonso tobeta beta misu oyebi vraiment suka ya film armée de guerre akomelanga na commentaire voilà. Bandeko na ye na lisolo, je crois bomoni titre na biso bomoni pe photo ya miniature bo matiselanga ba focus on est ensemble la grande famille nazo rappeler bino maman bébé sabota maki le 20 juillet, c'est-à-dire que non moi oyo eza moi oyo ba botanga. Voilà, ba message et tout qu'on sort et qu'on a vraiment welcome et ça vraiment bien parce que on est déjà une famille. Bandeko likambweja. Bo supporter biso malgré eza focus na filme toza focus kuna mais toko zapete ce qui likambo sur les réseaux sociaux. Je crois bomoni titre na biso ya titre na chewana na ba photo ya miniature na chewana Poutine mama Loketo na ngakutu mambo na yeba kana ngai penza te lokuta mabe ba obenge soi disant mama fa ce qui prophétesse ya nini ce qui ya nini je sais pas moi. Ça les sorties médiatiques. Ce que tu as dit, c'est une mère. Aza mukolo, azo lobo, sentir que nous avons tout le monde aza na sens mais asa bungi na ekaka. Bon, ko bungo na lobi, eza ko bunga na ndenge ya mabete na âge na ye tant que bazo benge soi-disant prophétesse, elle était peut-être mieux. Donc, non que le bakeno azaki mieux placé, ya ko sa nini, ya ko zala au milieu du village dans makambo ezolka sur les réseaux sociaux. Dommage, azande abakwiti. Aza abakwiti. Vous savez quoi? Ça fait mal, hein? Ngai na kozangisa koloba ngo te na bana toujours ko répéter butu lokola moi. Sortie médiatique ya artiste bima yaka koloba peut-être makambu na yo moko. Soki ozo ya peut-être pona ki jalelu ya mama Loketo. Sala yango bien kende nango kaka na kombo ya mama Loketo tina ndenge ko sila. Bo cité ba kombo ba tuté yango ezo sala mabe soki nga peut-être mama BBC na yeboy c'est parce que botangi batu bino botangi su kombo batu mususu pourquoi bo kipeka botere bo pedisi caméra na bino bo bandiki jalelo ya mama Loketo tina ndenge bo kosisa. Le problème c'est quoi bandeko na oche la bino maloba on a posé la dame une question ya koloba sur façon peut-être maman Loketo a joué ka différence yé na Poutine to landana no et puis na ozongela bino na travailler na audio oyo bozela bandeko bolanda batuna kié ye akena ngambu ya maman Loketo soit disant que non bolanda na et puis na ozongela bino il y a trop matanga, biso to za ba to chaud. Il y a trop matanga. Et trop qui orpheline et pourtant chien de rôle il faut qu'on varie aka. Il y a ça kana profil moko. Azaka mo sia boboto. Maya miso eza pene lo kwa muto aza sala bandeko. Bomoni o nyonso eza nini? Eza o balobaka keto mutema mabe. Est-ce que na moment oyo tozoloba na moment oyo to réfléchir bandeko? Moment oyo loba na miniti oyo, il y a deux camps. Quand ya mama Loketo, na ka ya famille Libota. Sikoyo, guerre ese sali tamulaï, ce qui sali totolobi une année, 2 ans, 3 ans déjà, eze belé. Yo, peut-être na koloba, Poutine, na mama Loketo, baza bato babanda musala depuis na CD. C'est-à-dire que, lorsque, ozobima na miniti oyo, po ya koya koloba kenon, a joué à cabarol kaka ya lokola orpheline et tout c'est comme si que non bo vandi boye kaka pona ko dénigrer muninga ce qui to kolobato renverser loko bino bolobi wana c'est faux na koloba que non c'est faux et archi faux parce que ba rôle au Belvia jouaka Belvia oki ko jouer ministre Belvia oki ko jouer moi si o azan autorité. Et puis moi si oyo donc a jouer ba rôle na nyonso. Il y a tendresse à jouer. Ce qui peut le dire que non a kene na rôle ya maman na bino, maman Loketo nenga kene na ba rôle ya kikuluna, Belvia okenango. Parce que aza actrice oyo il faut à incarner rôle nyonso.
wana obino bozoloba peut-être ya vie na ye ya normal. Totalaka film awawa. C'était ezaki film nini yango susu ba film eleke ebele totali na Bellevue TV. O babandaki ko jouer balata bazaki neti ba soda boye. Babandaki ko lata ba soda. Oyo Bellevue akenaki ko sauver nani? Ada, si je ne me trompe pas, akenaki ko sauver Ada, je crois. Rôle nini Bellevue a joué ki wana? Bellevue a beta technique moko boye soki ya karaté, soki ya nini na kobenga. Siko mutu oyo azalaka. Vous comprenez bandeko to solo la. Mutu oyo azala na rôle kaka ya matanga ya orpheline, akoki kosala nani technique o Bellevue asala ki yango. Technique wana kutu biso tolobela kango. Tina Marina ya tikala. Marina lobi Bellevue nini oyo osali? Bellevue répondra Marina lobi ke non, naza actrice il faut na kota na personnage. Boki ko ya ko kosate. Peut-être Siko, il faut te rappeler Siko Bino, parce que c'est Loko Bino Bolobi. Siko, il faut te rappeler avec le bakeno, c'est votre maman Loketo, où elle a une limitation à parole. Maman Loketo, beaucoup de ces rôles, il y a une femme. Nakatanda kwa libala te azana beaucoup de tendresse. Non. Yeka nenge yo moko lobi bien que non, ba chocho. Ane ko bolanda, parce que bolanda. Il faut jouer à nous autres profil Baneko, bomoni teke non. Maman Loketo soki ba pese rôle à muto musala ako jouer yango. Vous savez pourquoi? Parce que bato misala pe bazalaka mangala. Bato misala bazalaka maloba ako jouer yango. Mais rôle etikali nyonso Maman Loketo ako jouer yango te. C'est-à-dire que non, cette dame ce qui maman fa a sali sortie médiatique ou bien bakena ko luka e kaka pona ko salir Bellevue na ebité bandeko soki ezaka keno to luka kaka ba vie yango na vanda ki na ngalelo na travailler te depuis le matin. C'est-à-dire que non, ce qui matière ezate na ko yate na pedisa caméra na ngana ya ko kosa batu non. Nga linga na ko sala analyse nga batu ba comprendre maman bébé ça bima ki alobeli boy. Depuis le matin, je vais pas travailler. Na créé pe loko moko te loko batunsu ba créer kaka po ya kaka ba vie oya na lokuta. Non, ça c'est pas ma vie. Kana ba poko awa. Tozo na ba abonné na biso ba linga biso maman bébé c'est telle taille moko likambo parce que nga na kota na ba chaîne nyonso te ne na zabo. J'ai mes principes. Peut-être au monde que non na zoka loko mususu peut-être na ba page ne bango ba kataka. So moni bongo bi na ke olandela ngo comme ça na comprendre ni et loba mikuna po na ko répondre. C'est comme ça moi je travaille. Si ko tangu yo maman vandi oza déjà mukolo, soit disant ba bengi pe maman façon qui prophétesse. Na ndenge mabete maman. Na ndenge mabete. Ki fanatisme ermoko to tchaka ngo kaka na to tchaka ngo mupanzi. To zala ka vrai na oyo na likambu oyo za vrai to lobeli yango. Bellevue ndenge zawana boki ko comparer jamais kutuna Maman Loketo. Yo moko lobi très bien que non, yazala ka chocho. Mais tu te contredis non? Ce que rôle nyonso yo faut vous akara chocho. C'est-à-dire que non rôle y a ceux qui va passer au rôle ya nani kokokate. Il y a moi si une femme na kati anda kwa zana beaucoup de tendresse akokoka da été. Bozo reconnaître déjà que non Maman Loketo yazala chocho. Chocho on a bien mon yango ça bien. Pour une femme ça peut bien te. Pour une femme c'est pas aussi bien. Comme pour dire que non peut-être attendre la vie na normal alaka kabongo. Alors c'est pourquoi on a eu qui bon habiter na landa ba film ma belle vie. Na landa ka ba film ma belle vie. Ce qui peut te koloba que non to loba ma vérité to loba la vérité. Moi s'il faut en tendresse. Ils ont quoi tenir to yaka to ça ozo bunda yo na nani. Loba kaka bi ozo bunda yo na nani. Moi c'est ok ozala te. Eza mabe. Oki msape mibali pembe note. Oui bien voté. Nga parfois Bellevue m'inspire hein. A inspire quand avec na mutema na yewana tendresse na yewana donc mutema munene wana parce que biso ne to baby na ebité so na okelo bande nini to koma le quoi se pene ni bilobela oyo
On a la mission, c'est comme si on a la mission, on matisse qui vont dire les camousous. Mais lorsque on a la belle vie, elle a inspiré, moi, s'il faut la tendresse, moi, s'il faut la down, moi, s'il faut ça. Yemo kwa loba, bon mon nga boyete, boke no tu nga place na kola, na muto bitumba. Sikote mbo loba keno orphelin, boyoka to kende, to landa. Nanga na tika ngwe nini boyete, boyoka siko nenga zoloba, monotonie, je sais pas c'est quel genre de monotonie. Osombo, artiste il faut variaka. Ils ont monotonie limbisa parce qu'on presse des fois nous belle vie à ça la monotonie. Bon moni bandeko, vous savez quoi? Bandeko, oyo bazolo bakeno belle vie à ça la monotonie. C'est juste jalousie. Mutema ya keto. Poto kene na ba film belete o bandeko nani famille bota ba film mususu o boyebi ke no belle vie peza kenda nango so pendenge nini boko minanga ba titre ba film eleke belé ngana telemika na bedi na nkaka o to utaki kotala kutu na titre se sauté ngai ezaki nini yango o ba leva ba lataka ba teni boye ba lataka ba teni ba kena ko sauver na akena ko sauver ada ba beta ikutu lisasi na likolo. Si comme mutu o azala on dirait orpheline ako jouer ndenge na belle vie jouer kana kotisa esprit peza ya mbila a kotisa esprit ya mbila mais non bolo baba makamususu boye bakeno likambo tozoloba ezala bato mususu bakoya ko répliquer yango bako toucher de biso pe mama loketo yo moko lobi bien et pas la biso azaka chaud siko chaud wana. Est-ce que rôle l'union se conjugue quand on a chaud? Je ne pense pas. Elle est aussi limitée à niveau moko yangote. Elle est limitée. Est-ce que maman loketo bokyo pese rôle à moi c'est libala? Est-ce que maman loketo n'est pas bokyo pese rôle peut-être à kolobakeno mobali ya kufa ya atikali na bana ozandeni? Mais non, to vandi pe kimia quand même. To vandi kimia. Lorsque vous avez touché Poutine, il y a d'autres personnes qui peuvent recadrer, qui rappeler, non. Il y a un peu de gens qui ont dit soit Muninga, Tarana on a dit Sunayo. Soi-disant prophétesse. Soi-disant prophétesse. Yo ki obenga okyo ibisa nani Poutine nani a jouer kabarol a varier kaka da barol moko so monotonité non. Ne bozana somo ya belle vie. C'est juste caméra de bobimaka boye bo lobby mais na sima caméra bondimaka moi siana to bando bimisa bino moko awawa ne bondimaka belle vie na sima caméra toza na binoa. Ça c'est la méchanceté mal placée. Famille bota bo aimer bo partager, bo aimer bo partager. Chaud, bon, c'est-à-dire que non, lorsque nous avons l'analyse, c'est juste qu'on a ramené na zongi sa maïle na bino. Place au beau tcha peut-être maman loketo, azape wanate. Pour votre information. Place au bino beau kanisa beau tcha maman loketo place à sa komi, bozo mi kosa. Et bon bino moko pe bo yebi. Nde boza wana na sima caméra bo yebi. C'est juste quand la futilité ou encore l'icolo kaka ya matalana l'icolo ce qui ya ba vie et tout c'est pourquoi bo kenango ndenge bo kenana logiquement parlant bo kenango bo yebi na kacha mitema c'est-à-dire que non oyo bo lo na minoko na bino eza sincérité eza kacha mitema na bino. Belle vie a quoi incarner film et tout. Parce que as artiste a yebi. Bana o babima. Basala be mission balobi ke non, ceux qui t'ont joué rôle. Belle vie a kochaka. Parce que ceux qui sont déjà sur scène, au sentir on dirait belle vie a na katina. Tout le monde a ba télé-réalité, tout ça ba télé-réalité. Ba film et banani ba making of. C'est-à-dire que non, oh nyo ce artiste ba pe ça déjà belle vie a kodaka. A kochango. Parce qu'à occuper qu'on joue rôle nyo sur tout thème à la moko. Belle vie n'est pas limitée na ba rôle.
wana eza ki fanatisme te na olobango film eka moko na pesi bino awawa o balata teni. Est-ce que Maman Loketo a osala eloko wana akoki osala yango parce que aza mutu wana eza kikuluna eza ya shosho? Mais ba rôle nyonso etikali ye kutu aza te. Théâtre baby kaka yo théâtre baby nayebi te nani naza boya ta mutu abengi nga ata nayebi kaka te. Je n'arrive pas à comprendre. Soit disant aza peso ki artiste et comédienne mamango kana yebi na nga yete ki fanatisme esala bino bien te elongola bino maele boyendeni ba film o Bellevue azo pesa nakutu no senga ta nzambe Bellevue azo mérita ta kozala ministre ya art parce que ba idée ba film o Bellevue azo komela bato azo mérita ta kozala ministre ya art. Boye bien ngote pour votre information pour ata soki akomi ministre ya art ayebi tout ayebi ne ya omemelango siko kuluna na bino na oke osani kuna Maman Loketo. Est-ce que Maman Loketo a une personnalité wana ke non bacha yata une place à ko défendre? Botikako bosa ba sortie médiatique na bino na kimia te bo créer te eloko moko makamweze benga na loba soyi naza na bakini wana na olala nzala te parce que na kini makamweze bele oboke kozwa ba reportage botingami kaka na kwa ko bebisaka ba réputation bato azosala musala ezomona na miso. Pourquoi ce genre de limitation? Nga soki naza na bakini wana vraiment makamweze bele ya kosala na kini wana na internet alilo. Mais vous avez la sortie médiatique, ceux qui Poutine était Irsil Pechanga. Ceux qui Poutine était Irsil Pechanga, et mon qui peut toucher dinana. Mais non, mon qui peut sa limitation à Moussala au Bossala. Ce que le bosso me pèse déjà limitation comme au Vandika Bobo créé. Et to ben ngamutoana to pèse peut-être boy pas assassinaé. To aussi qui c'est internet. Mais boy ba que non. Justice en Zambéza. Non a forcé te matière ezakite matière ezate. Non peli sa caméra pour na ya ko sabatute. Ne ko sala parce que je vis la dame. Mutukutu ndatinde linga binga la kota mama bébé c'est kota na no yoka. Monotoni nini obino boloba. Mutu azo komananu. Filmer. Scénario pe kakaye. C'est-à-dire que non, elle est capable de tout. Et puis, donc, esopi bino, esopi, elle dit que non, yé Maman Loketo ba film, bo salaka, bo pesa laka ba idée, acteur ou apesi idée, bo bimisi nini, nani, bo bimisi nini, titre ya film. C'est-à-dire que non, Maman Loketo, c'est bizarre. Mais chez Poutine, c'est pas le cas. Poutine, yé moko a commis film, yé moko pe abimisi scénario, abimisi na titre. Il fallait que tu n'as pas dit ça makamwangwana. Oh, et ça les maraté. Ce que batunyo so ba kimi a osa ndeni. Bon mon akeno, vous êtes limité. Famille Libota, beau aimer, beau partager vraiment. Beau aimer, beau partager. Dans le Bélarabino, toujours famille Libota, beau partager à émission à biso. Surtout à émission à biso, to sala, ka to au finga, to recadra, to zong sa kara, to ramener à savoir à bateau. Ça, c'est la méchanceté gratuite. Moussala moutezo mona na boutou lokola moi. Bellevue zo mérite ta koza ministre à art. Bolo baka soki na kosi. Po ma yé les ana moi sio. Moutezo koma. Scénario peka yé. Mais bino bosala kandeni yé moko mamo ya lobi mama soki fa bibi so to travaka kuna boye film boye o achema yele o acheboye et puis to bimisi titre limitation. Tant bo balukele bino nyonso na ausa ndeli asuki akoti ndakuti. Bino botika pe bato bavanda kimiako. Voilà la grande famille na komi nanga ko chité pona zo vraiment bino temps ebelete. Beau aimer, beau partager. Toujours continuer côté la film. Il y a Armes de guerre. Armes de guerre, le lot total qui est déjà 4e épisode. Sûrement,
film otozo ebate so to kinango na 15e épisode parce que guerre oyo eza na kati ya film oyo susi na nga na olinga kaka awa na owelela sikoyo film esila na eba soria mutu na film oyo po guerre oyo zo balwaka poto na poto donc mutu malamu azate to yeba te et toi tozo yeba te problème nini na mama nani na mama makambo problème nini batami na sima wana Poutine nzambe asunga e po asunga papa na Elianzi azani na bolingwa papa na e mama Marie-Hélène apesi mwana na éducation te nani oyo Naomi taninga zo manqué papa Lianzi ndaku na e parce que Vini fiancé azo foot et c'est grave poto yo na okokango te Mutu mobimbo vandika kozu inspiration armée de guerre angonga na bando kanisa ba olata biso ba teni nzoka nde trouble na ba foyer tala ndenge ke na biso na titre après boya koloba boye mutu azokoma aosa scénario wana bokosi la grande famille tokutani je vous aime bien bisous bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.